Ndenge bakutanaki na ya bakabiliste groupe ya bamafieux bahumilie ngai mpona babebisa réputation olobela bangoko nzambe ya bakoko na ngai makasi koleka banzambe na ya mibale olobela bango yango enga naobanga prison te naza prêt alobaki ete nakimi à partir ya Tanzanie olobela bango ke naye koaffronte bango na oyo naa na kini naa na palais de justice. Très bien. olobela lisusu ye boye azolanda yo sikoyo azolanda yo yeyo moko nazozela ajustifie papie na ye nyonso oyo azwi malhonnête. Très bien. Voilà. Enquête olobela ye ete nazozela nanu baenquête na ye esila moto oyo aza objet ya baenquête akoki koinitie action contre le ministre de la justice. Bravo. eza faute disciplinaire il faut les sanctionner. nakotire baconséquence de droit nyonso. Tangisa bango. namoni abandi koinvite secrétaire général ya justice na directeur pénitentiaire nalobeli bango bakokende kuna azokana azela na kimia retraite na ye. Voilà. nalobeli bango boye asi barandaki justice oyo balaki ozokana tokotikela bango tante ya koboma justice oyo oyo eza mboka na biso mboka ya bakoko oyo ozokana tokotikela bango yango enfin olobela ye boye jamais akomonaka ngai devant ye kosamba. Voilà. alobi nini Jamais. alobi nini Jamais. aza na bapreuve ya corruption ya badossier nyonso. Voilà. naza na banini Ma preuve. na bapreuve nyonso. Retraite. soki bazozela nga bakoya kokanga nga epakanga na ndako nazozela bango na soki bango bazo